Bonjour les amis, bonjour YouTube, les Awabino, la Germaine. Naye sous lelo na rendez-vous na biso tozalaka nango ya makusa. Lelo na makusa na biso ya lelo tokolamba loso na crevette. Na loso na biso na crevette tozana besoin nango na ba moments spéciaux. Par exemple anniversaire, tozana besoin peut-être ya moi fête moko boye. Donc il faut heure moko tozala rappel na biloko na biso moko spécial o tokoki ko banda ko sala. Yango lelo na recette ya lelo nazaki na besoin ya loso nanga. Loso oyo nde bozomona yango ezali loso moko vraiment spécial. Pour la recette na biso ya spécial tozana nango ezali riz basmati extra long. Donc ceux qui ont ça la recette oyo luka loso oyo basmati nde bozomona oyo ezali loso moko vraiment long grain ya mulai makasi mike donc basmati luka loso bakomi basmati suko oyo ezali extra long yango tokosalela lelo. Tozana besoin de crevettes na biso, tozana besoin matungulu, tozana besoin ya ba mélange na biso ya ba légumes oyo nde bozomona ba carottes, ba madeswa vert, ba masangu et consort. Et puis tozana besoin ya ndembi, na kozala na besoin ya mafuta nanga, na kozala na besoin ya curry, poudre nanga ya curry. Et puis nazana besoin ya reste nani babengaka épices o ya masala nasalelaka ngo mingi masala garam eza mélanger ndenge eza bo ezali tangawizi na ai eza mélanger na kati awa yango tokosalela et puis na kosalela pe oyo bakomi chan bokoki koluka yango ezali mélange mixte ya ba épices ebele. Donc faut tout ça la air moko moi biloko moi ba recherche ya biloko na biso spécial. Alors sans plus tarder nde bozomona na banina na loso nanga nazokende kosokola loso nanga yango nde bozomona. Donc quantité ya loso ça dépend ya nombre ya batu na yo oyo za na bango na ndako na yo nde bomoni loso yango vraiment je vous mettre ça loso moko très propre malgré qu'il propre nango mais on doit toujours nettoyer yango na bozomona. Donc eza nango na salili ata moko te. Donc na recette nanga ya lelo nazo salela 4 kopo nanga. Nde tokolamba lelo. Alors nazoleka na kena kosukola loso na ngai et puis toleka na kolamba yango. Voilà, na uti kosukola loso na ngai toleki sikoyo na kolamba yango na kozwa chan oyo nde bozomona ezali mélanger avec ba épices ebele na ba curry oyo pe eza na kati tout comme okoki pe kotia curry soko ozali na oyo te okosalela pe curry na yo na loso. Donc nga nazosalela oyo na linga yango mingi eza vraiment mélange ba épices ebele na kati ba poivron ezali awa poivron noir. Donc na tie yango eza déjà pe na mungwa nango na kamwa pilipili nango nde bozomona biloko ebimi na kati yango oyo ezali mingi biloko oyo épices o mingi ba arabe nde basalelaka yango. Mais lokola eza loso na biso spécial faut quand même toluka pe biloko moko spécial. Alors ndenge siko na chebo na ke kocha loso na ngai ebanda ko bela comme ça toleka na eloko mususu. Voilà, en attendant loso na biso ezobela toleki sikoyo na crevette na biso. Voilà na crevette na ngai nde nazotia épices oyo na lakisaki bino oyo ezali mélange ya tangawizi na ai yango wana nazosalela awa na nini na ngai mais eza pe mélanger na ba poivron noir, poivre noir, tout ça biloko ebele. Soki olingi okoki pe kosalela ça dépend ya épices oyo moko olingi mais nga na saleli lokola eza loso nanga moko spécial na lingi pe na sala ngo na biloko moko spécial. Voilà na épicé donc ezali esalemi pona poisson lokola crevette na ngai ezali quand même poisson yango wana nazali ko mélanger yango. Donc ezali épices o basalelaka nango ba poisson na mélanger et puis na kena kokalinga na kotia mafuta nanga na kotia mingi te parce que boyebi loso tokokende na kokalinga yango. Alors naza vraiment na besoin ya mafuta mingi te. Na tia mafuta nanga
En attendant, na mélanger crevette nangai na ba épices nango. Ne bozomona. Faut pas écouter très bien. En attendant, ma foute nangai zo chauffer. On a tiki yango pe quand même attends-moi 1 minute et écoute bien et puis tout calme. Voilà, et mélange jamais bien et là qu'on a salé li oyo pona ko épicé crevette nangai ezali oyo fish masala. Ezali vraiment mixé na ba épices ebelé. Donc ezali nanu oyo babenga kango nini ail na tangawisi. Donc sikoyo awa na mélanger biloko nangai nazokende sikoyo na kotia yango na mafuta nanga. Kotika yango ekauka makasi te parce que bozoyeba tokokalinga loso na biso. Kalingama crevette na biso yango ekalingami bien. Tokosala te ke ekauka makasi, il faut ezala boye. En tout cas, ezobimisa solo kitoko épice wana eza très bon. Eza vraiment na goût moko kitoko. Donc nake na kobimisa kozongisa. Nazobimisa yango na mafuta nde bozomona. Entre temps loso na biso ezobela yango tozolongola yango. Voilà, bomoni loso na biso ndenge ebeli. Eza loso moko spécial. Soko lingo sala recette très bien. Lukaka kabiloko oyo. Bomoni bino moko loso nde ye. Ezaki na mélange ba épices ebele. Bomoni oignon eza ba épices. Tout ça, ça a été mélangé à l'intérieur de bomoni. Loso na biso ebimi moko et puis eza milai, eza pe kitoko na komona na misu. Voilà, na tie mafuta na ngai déjà na moto. Nazoleka sikoyo na kotia matungulu na ngai. Matungulu na ngai eza na moto. Tozela ngo muke comme un peu mijoter ndambo et puis tobakisi ndembi na biso. Après na tie ndembi na ngai. Nena ebisaki bino nga na lingana nga kolambela matungulu ebele na ndembi ebele. Ndembi ezalaka bien esoignaka ba papa ba prostate. Donc nazanga kate yango na cuisine na nga. Tiaka yango ebele. Donc ebanda sukotoka ko mijoter et puis tobakisi ba légumes na biso. Tobakisi ba légumes nanga. Il faut vraiment ebela bien avant otia loso na yo parce que bomoni madesu oya vert et wumelaka nako lemba parce que oza ya mibesu eza ya ba boîte te. Oza li ya mibesu. Donc il faut vraiment ebela bien avant au mélanger na loso na yo. Voilà. Bon, on a changé un peu nzungu nanga po ezala mwa munene et permettre nga ndinga ko balola loso nanga très bien. Voilà, ba légumes nanga elembi nazo chango mwa mungwa muke parce que na loso mungwa tochaki kaka oyo ya épices. Alors il faut na batisa mwa mungwa muke na loso nangai. Voilà. Kaka muke mingi te na ba légumes nanga. Yango pe ekota mungwa. Et puis tokoleka na kobakisa loso na biso. Voilà, loso est prêt, tozokende na kobakisa loso na biso parce que ba légumes na biso esi elembi. Voilà, en tout cas nazana esengo la loso, vraiment ils sont vraiment appétissants. Alors nazokende kotia loso na ngai na moto. Na tie loso nazobakisa sikoyo curry na ngai na kati ya loso na nga.
ndenge nayebisaki bino bokokaki kotia pe curry na loso na moto soki ozali na épice wana na tiaki te okoki kotia pe curry na yo à partir otie pe curry na yo avant olamba loso na yo otie na mai ya loso wana okoki pe kotia me nga lokola nalingaka épice na nga oyo epuis naza na facilité ya kozwa yango natie yango voilà tozokende kobalola loso donc sikoyo tozokalinga loso na biso voilà tozokende sikoyo na kobakisa crevette na biso soki ozali na soso okoki pe kotia na maki okoki pe kosala yango soki ozali na ngombe okoki kotia soki ozali na ntaba okoki pe kotia donc tosalaka yango ebele na bacommande bato bakomandaka biso na bafete parce que biso tolambaka na bafete toza na restaurant tolambaka na fete na baoccasion ebele alors soki pe boza na besoin ya kokomande n'hésitez pas bokomela ngai na se wana inbox pas de problème na commentaire ou bien na email na kotia na se comme ça bacommande na bino tokobanda kosala biloko ya kitoko biloko pe ebele oyo kutu pe nani tolakisi te na bavideo voilà mafuta ezala ebele te botala bomoni mafuta eza te kaka moke wana nde totiaki tokalingeli nango banini na biso légumes yango wana tobakisi loso donc faut sala attention mafuta eleka ebele te parce que ozokalinga makemba te ozokalinga musuni te oyo ezali loso eza na besoin ezala na mafuta ebele te yo makasi kaka na kobanda kocheke yango po ezika te bomoni esekangami kutu na se donc pour dire que mafuta eza ebele te donc soki osangisi boye na crevette lokola ezaki pe déjà prêt 1 minute 2 minutes okitisi loso na yo ebeli donc pour l'instant totika kaka moke mélange jamais lisusu pour 1 minute après tokitisi bandeko loso na ngai ebeli nde bozomona eza vraiment kitoko eza vraiment appétissant donc ebeli donc eza vraiment kitoko eza na goût moko très bien moko vraiment nde nayebisi bino photo salaka mwa biloko moko boye bomoni eza moko eza na mafuta ata moko te vraiment c'est bien fait nde bozomona vraiment loso na ngai ebeli nazomeka quand même na misu na bino po bomona c'est vraiment très bon vraiment impeccable bomeka kosala elubu oyo bokosepela vraiment nasepeli mingi botala vidéo oyo très bien et n'oubliez pas de liker, de commenter et de s'abonner. Vraiment, au revoir, c'est la Germaine.